Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenu dans notre émission Les Abakoki O et les Adassa Show O. Le loto yeli bino linda a ye ko s'excuser ko senga babakuk nyonso o bazaki leze à propos ya makambo ndenge azo répondre bato bazo kende ko finga ye na kati ya TikTok na ye. Alors babakuk bino moko boyoka video oyo linda asali pona bino ba abakuk boyoka réponse ya linda eloko na koki obakisaki na TikTok a mutu aza permis ya ko répondre oyo alingi ya ko sala oyo alingi to koki ko imposer mutu te asala oyo biso to lingi boyoka réponse ya ye moko linda. On m'appelle, est-ce que tu n'es plus chez avec Silla? Ah, donc moi comme besoin ma chérie. Qui t'a informé oh? Donc un peu ta source parce que cette histoire là ça dure trop en fait. Ozaka na SB, olali bola ozaka na SB on a évité. Pas beaucoup on besoin au bureau. Et ça on source on a pour éviter. D'abord on peut comprendre. Merci. Tu es belle, je voulais te poser. Cher Abakouk, à des fois, un moment, il faut tous à la bas conscient. Un moment, il faut tous à la distraction. Même bande qu'on a biso misus auto sala anabino misala moko. Je sais qu'il y a un moko so qui manque à mature. Ezali, to manque ya makambo kolobe ezali, to kenda ko luka ba makambo zangi même tina ya koloba. Mais to kende to zonga. TikTok ya mutu c'est privé. Eza privé. Eza réseaux sociaux na ye. Elingi ko lakisate ke soki linda a travailler na SB. Mutu nyonso aza permis ya koya ko finga ye a répondre te. Parce que soki a répondre bokoya ko sala ba analyse, bokoya ko finga, bokoya ko loba linda yo kakate linda salaka. Non. Nazo beta sete. Les Abakouke, vous êtes de fans de Silla Bissalo Beka mais Pomba Sen, la maman des Abakouk. Vous êtes fan à Linda, s'il vous plaît. Vous êtes fan à Gatibite ya normité. Et loko ngai non senga bino. Eza ke boza la concentrer na katia film na biso. Makambo Linda zo sala na TikTok na ye. Botika ye asala oyo ye alingi. E sika nini na katia video wana Linda lobike eza babakuk mutu baye ko finga. Esika nini na katia video wana linda lobike mamu sipekisa babakuk non. Et pourtant ye moko alobike eza fausse compte po mutu ayebisi ke osili. Mutu ayeko yebiso ke osili. Ye moko a se sentir bien te na message wana. Elle a bien t'expliqué que mutu wana abandi kokomele ba message wana osili plusieurs fois. Yango lelo a bloqué ki na ba compte mususu. Amoni ke suka fongo lisusu compte mususu. Mutu wana kosa nini akoya lisusu. Yango wana bomoni ke ayaki ko reprocher pe kozongisa ye na nzela. Mais na moment moko te alobi ke eza babakuk o bazo sala makambo wana na kati na biso babakuk toza na ba vrai abakuk toza pe na ba faux abakuk o bayaka ko finga batu sans cause o soki ba moni osali erreur bayaka ko reprocher batu na ba commentaire oyo baza na mawate baza na considération ya batu te le faux abakuk. Mais ba vrai abakuk boya ko sale la linda reproche na kati ya bemission te. Boza na ba compte ya linda, boza na soki boza na numéro to ko luka linda na TikTok a répondre à mutu nyonso. Bonjour linda. Yaya ndenge eza boye oza star. Mutu nyonso ako finga yo ezate kaka foya ko répondre. Tala na ba video o bino bosale linda autant ya ko lobela mwana ya ko tia mutu mal à l'aise ako kite a effacer même vidéo wana. Les Abakouk na batoto lobela Silla s'il vous plaît. Totika ko pressionner bana. Nazo beta sete ke bit na biso eza Silla Bissalo. Siko toye awa
bino bozokende se concentrer kuna na makambo Linda salaki mutu moko kutalandi Naomi atie na nzembo na ye azobina eza nzoto nao nzembo na ye azobina me Abakuka mutu moko aye aza Abakuku fo Abakuku aye koloba yo pe mwana sila siko lokola baza bana sila bachilete basa l'ambiance te parce que baza bana sila maîtrise aussi la zanango a répondre à batute Naomi ozala nango te Linda zala ngote mutema ya sila oya beta kabatu karato fingie kakipaka kokolo est-ce que mutema ana Linda zanango totika kokende ko luka bana to se concentrer nazolo belabine loko eza sérieux to se concentrer na ko partager est-ce que vous trouvez ça normal film na biso premier épisode na biso eza déjà 11 jours et sali 133 cas. Deuxième épisode nabiso 10 jours et sali 91 cas. Troisième épisode nabiso 9 jours et sali 77 cas. Quatrième épisode nabiso 8 jours et sali 75 cas. Hein? Cinquième épisode nabiso et sali combien? 73 cas. Toye na cinquième épisode et sali 73 cas. Sixième épisode et sali 72 cas. Dans 6 jours. Septième épisode et sali 74 cas. Dans 5 jours. Toye na 8e épisode de Sali 71 cas dans 3 jours. 9e épisode de Sali 69 cas dans 2 jours. Allez, suko yaya. Tozala focus na sila bisalo. O tozala suko focus na Gatibi Linda Naomi Alicia Michaud. Je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Eza moi pasi. Yango nazo beta CTK na ba vrai Abakuku. Ba o balingi sila de vrai. A des fois qu'on reproche mutu na ba réseaux sociaux na ba commentaires. En tout cas ça dérange parce que tant yo komeli mutu ko sala ka lisusu boete Linda wana yo kakate Linda wana boy. C'est manque de considération. Ba reproche ka mutu na ba commentaire te si en réalité nde bozo sala ba mission nde bozo kenda ko koma les Abakuku ona bato baza ba vrai na ba faux basangani tozoye banate en vrai bolinga asila boko protéger banana soki Linda pa longwe SB eza pe problème te mutu pa ko kufate soki siko bomoni Linda na kati ya SB bo sala ni yango na olobake botiko bebisa mitema batu pona sila bisalo eza bino moko nde mutu bozo bebisa mitema batu pona sila bisalo po o bozo sala tango ye moko Linda pe azovanda azomona yango bafana mama nanga nyonso bazaka ka Linda sala ki Linda zongsaki Michaud sala ki Michaud zongsaki Naomi asali Alicia asali Gatibi asali. En tout cas ça gêne baza pe batu moko ba oloba non vous exagérez bozo exagérez. Non, tout se concentrer na kati ya sila bisalo officiel. Tout se concentrer na ko partager ka. Au lieu que ya koloba ke o commentaka na sila bisalo te. O sala ka boete musala o biso toto sala ya ko belela batu. Ba partager film ya ko benga batu ba ya batala film. C'est ça notre travail. Ezana makamusu so tokoki ko ya ko salela analyse. Par exemple, to mona ki biso nyonso ke mucho pa manka sila na ba façon ebele to yo komona Linda ke ko tourner pa mucho pi biso nyonso to silika même ngape na ya na loba na ko défendre loko ngamoko nazo mona ke za juste na ko ya ko défendre ba bêtise te bomitia na na place ya Linda na sujet oyo mutu moko ya komelu eloko ana plusieurs fois osili azo continuer ko koma o bloquer même message joine ezoya kaka okoya ko loba siko mutako mababa akoma baba yango boni ebele ba comédien ba komo bela ba tension pona makambo ebele na mutu bino bozaka ka star alobaka te star asala aboete c'est pas normal botika bana bazala l'aise botika kokinda ko kipe makambo ya nyonso kokota na TikTok Linda salaki Gatibi asalaki Naomi Michaud non to se concentrer na SB télé tournage yangwana ezo banda déjà banda ki tournage ba SB azo tourner to se concentrer kaka ba film na biso avant que ba film mususu film asike ya kokota et ça la ba épisode nyonso ça la 100K point barre les Abakuku to yokana s'il vous plaît
na bandeko na biso nyonso tosalaka mosala soki olingi moto oya koexpose ye te soki olingi moto oluka manière nini ya koreproche ye conseil oyo tokoki kopesa linda kolandaka nyonso te biso tobandi kofingama lelo te na mosala na bato boliaki na bango bozalaki bien mais azoya kofinga yo mais ayebi mpasi ya chaîne te ayebi mpasi ya YouTube te mais totalaka eza na motu mosusu soki adéborde il faut korépondre ye mais soki omoni eza yango message normal otiki na yo leza bakuki tozala concentré na kati ya sila bisalo to partager bafilme to sauter bapib te na kati ya dasa te motifi bo continuer kosabone massivement.